15 atikela oni. Botutu. Si na on bandika bimino na 15 ans. Atikela ni ka libanga. Oh si na bisano peso papa bisano. Azuna yo na nzoto na santé na yo. Yo akelo na sama bele ko tata. Sikolo si lo tikali ozomona ngo keza lokumu. Nga baboka nga pa madilo se la mo chéri ya soni. Yo kana na ima mwasi na ye. Biyana nga motema na ni makite shongo boyanga. Nzoto ekoma distance na banga mbanda teo. Soki lisumani neza koyelanga. Ay mwasi du valeur si la ni papa madila bimana na 15 pesa nini. Ata biscuit papa batikela te papa madilo. Sila aya matanga visite kwa nini osola ta mobali ya bato oche kibombanda bino bano bozaka bana okola mabe ya basila bino bino so kebite na papa bato ba quartier ba mama bato asila batombola uyo sila batikela nini biye zo mite mapangu biye melite ba poto na bana ye sila batikela onika liba inzamina na libanga. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue mesdames et messieurs sur votre chaîne, notre chaîne haute Basquille est sur votre émission préférée, Lisano Yakebo. En tout cas, Bandeko, merci beaucoup pour la fidélité et confiance au Bozakalamon, la Katia chaîne Nabiso, Shana Nabino. Et merci beaucoup à notre manager d'Elix et Papa Tigre depuis Texas qui vous bénisse, ainsi que votre famille. Et à notre coordinatrice CPI de la presse, Darling Love, qui vous bénisse aussi. Et je vois encore mon habilleur chéri et pourquoi pas à Ibrahim Soupassa là, iPhone. En tout cas, iPhone original, les alarara chez Bissou. Merci beaucoup Napoléon Soumpa, merci beaucoup na maman Gina Mabiala, merci beaucoup na la maman chérie et na bande konyo soit oyo beaucoup mataka na kati ya émission na biso émission na bino. Mesdames et messieurs, lelo nazanga mon côté na kati ya plateau na biso et na émission na biso Lisano Yakebo nazabongo na Bianca Zanga mwana suka ya famille Libota. En tout cas tozo vanda tozo solola sur l'actualité oyo ezoleka na kati ya internet tozo solola vraiment. En tout cas si j'ai une émission à lilo tozo solola fête oyo Madame Belvie akindaki. Mais avant tout d'abord to betara lisolo ya film ndenge za promotion film vraiment etalama parce que kuna ce film ezotalama tozo betaka ka toro yango pe tokozala toujours na makasi ya koyaka kwa no sarabino lisusu pe bandeko balandi bakozala lisusu na makasi ya kotalaka biso na kati ya ba émission na biso na koloba te ke bazwa biso plat d'ensemble parce que émission na biso eza déjà plateau ouvert na yango. Bonjour Bianca Zanga. Oui, bonjour Chacha IGF et bonjour na Papa Tigre, notre manager de luxe. En tout cas, merci Papa pour la considération. Nzambalola apambola yo abatel botana yo. Merci beaucoup na Darling Love, Babi CPI donc. En tout cas, la famille Bota Mobimba, tout va venir à biso peut venir à bino parce que c'est grâce à vous, nous avons qui s'est biso dans bino, c'est bino boza qui te toyate. En tout cas, merci la famille Bota pour la considération et la confiance au bopé sa biso vraiment boza la jamais dessus. On est ensemble avec vous, la question à publier Voilà, bien que Zanga émission à biso déjà et bandi, boni basamo les chemins du chaos. Non, comment le chemin du chaos, ils ont vraiment le chemin du chaos parce que ben, vu vraiment Aza comment na nini ben la industrie à cinéma parce que le chemin du chaos ils ont on a vraiment que il y a des chaos tout un film qui avait de la zate voilà histoire kitoko film bien tout le monde a muchopi en tout cas félicitations muchopi otalisa na bato et ezaki ndé confiance ezaki te bano pe ça y est place te ozomona muchopi azui place na ye tout le monde a biloko muchopi osala to anatina sila te kana posa mimika bongo te ozomona nazo ebisa yo muchopi a fin babiloko taka tableau ya mutaba
mucho ba fait tabla mucho pina popi abi mama ona moni azando katenga eloko na salolem abi na moni ka koti mama na comme agiter na balolo baloba ya inspiration yo zo moi vraiment mucho balobi maman faut fongola misu likolo avion ba piscine na kati ba vie ipe dans la kati ba tukuna basala ka ambiance za makasi na kati avion moni papa et amoka chaka skal oja skal likolo tala yini bisaka ba biloko ya mimika bongwana ba biloko na sila nango oso mona en tout cas to consommer les chemins du chaos to consommer parce que c'est le meilleur film tala maman le ndaya papa JR tala le o le kuto peksa moi si na yo e moko ta mo vérité ko yeba le ko changer maloba te biloko za papa JR te et c'est papa ya ba maman top et t'as des grands frères na bango no moni ba chai ka liboso o géraka ba chai non exactement la compte à papa JR ça n'a rien à voir pour papa JR azape na ala ku pe na ba bien on a participer dans mon PT vraiment on m'a lé au lo silama Abando cham non c'est comme ça dire yo poser la droite ya sengle on dirait ça na famille en tout cas to consommer film ya et bazebele na otanga te na famille na ngamo baza si o banganja mele ko no en tout cas madame Belleville a été na ba film na ye bandi ko balandi soko lingo vivre kitoko ya film oyo olingo vivre bilengi ya les chemins du chaos en tout cas kini na kati ya Belleville TV okomona bilengi ya les chemins du chaos obosa na pete kuna mafi na kati ya Candista en tout cas kota tala fini kota vraiment tala partager commenter ya monde ezalaka bongo ba force auto encourager la artiste comédien na biso bien quand zanga to moni bongo samedi ezaki des problèmes samedi ezaki fête ya major bisadidi fête les cas qui ni madame Belvazaki na kati ya fête ba vidéo circulé et que zongi ba msusu ba lobi ke madame Belleville a dongolaki bijou la reine ba msusu ba lobi kuna akoki ko résister te liboso ya Gabi to moni be mission na be missionnette et ye awa pendant que bango nyonso bakendelaki fête mais on dirait ba msusu bakendaki fête po ba luka ba problème moko boye. Merci d'abord pour la parole, Wana. Et puis merci la sincérité à Irène. En tout cas, Irène, merci beaucoup parce que eux, côté les sanabatou, aux qui vérité, pour bien vous avez na carte fête. Voilà. Bah ya Gabi ba telemi, bah ya Gabi ba bandi ko bois que la Belleville jeton. Ma colo poussière. Yo za muto zo mérité na ba fête au te fête za biso ba chaque classe. Kende na matanga yo no zo mérité na matanga. Bijou la renti azo le ka. Fa ba chasont. Bakati sopwani. Bijou la reine tia zoleka. Bijou la reine a oleka. Alobi makolo poussière zera. Bijou le avec preuve. Voilà. Bijou la ba preuve. D'ailleurs on va balandi l'histoire ya kebonga awa ezaka na ba camarade nanga. Bino mo bomoni ba camarade nanga nazo pekisa bango bazoyo. Boza mikolo fo miti bo. Bazoyo ka te ba camarade nanga oyo. Boyoka. Bozana maita bino son. Fongola micro baloki micro ekata ekangami. Micro yanga ekangami la. Je sais pas d'ailleurs, on n'a pas là. C'est comme ça des micros be kangami. Voilà, to subika wana zaki na ena mataki na colère.
il fallait yokati côté oyo bijou. En tout cas vraiment esika oyo Montréal a koedenga tokotia yango mpona tozala mwa molai parce que parce que Irène azalaki na kati ya fête si bijou la reine abandi kobwakela belle vie jeton ya gabi alobi leka liboso na bango oui atindi bijou la reine ya gabi mutu atindi la reine leka nde omoni bijou la reine aye koleka liboso ya belle vie abandi ye makolo poussière eza fête ya baya biso ba grande dame yo mérité ote yo mérité ate yo fo matanga keye na matanga mais siko bijou nani oyo belle vie tango atali asignali maman Léa Ndaya na fête azobokela nga bajeta bona problème ni nde maman Léa Ndaya atali aseki aningisi mutu siko nayebi te bino bato bozoya kofongola munoko nde mwasi na pasa kobota nde mutu alingi abota bozosala bemission bijou laka yo oza na okiti vanda bijou yo vraiment bijou yo oza mutu okoyo balosa benge oyo bape Belinda Kandi na tuno nani na tuno na Belinda Kandi na est-ce que Belva muninga na bijou place oyo sala ka lisano na yo wana ozo ka tozo te maman mukolo boy oza kozala exposer likolo ba $20 oya koloba ka ba boba ba sotis pour la koma Belva za muta niveau non te après tout ozo mona bino bo sala makambu na bino biso beto sala makambu na biso bijou moni place olingo ya quand on obi ke to vanda vraiment bijou ozomona bijou to vanda bijou bike yo yela biso ya obetela nga liso ke Gabriel aza mutu malade tika boy bijou oyebisa ngai nkolo anniversaire na yo bato oyo bengisa na fête me bato mama Nicole ebakata ya na bango bato oyo osengaki ya na bango obosani na bijou omaneka ndenge olobi koya tovanda tolia tomela soko oye na koya oyebi ndenge otongaka atonga Nicole ebakata bofanda bolia bomela botonga na anniversaire na ye aye makambo na oloba ndenge alela ntango ebakata akoti nana akota nana age maisha ezaka sunani mo bato ebele ozomona alela ngana bengisaki ka ye moko ye na bato ndenge nini tala bijou silama na oloba lobi notonga Nicole ebakata ti kobosana te otonga Nicole ebakata epa na nga opwata Nicole ebakata ye na 7e na Matadi omeka te na oloba lo bijou ozomona tosalaka basemblant te osalaka basemblant te na oloba na yo bijou la reine ndenge aza bongo makambo bijou la reine asala ya soni beva kosala ngo te mbinga mwasi munene boye mobali lokola Eric leki na musika Kenjo atesta misho bozo ozomata soni te oza ndako ya libala moko ekuta na misho na anniversaire na niongaka yo biti ndenge anionga na bakameramen oyo baya kofilme atonga bango boyo nona malongo eza na anniversaire wana oyo osamba vantaka minene bilobaloba oyo otuna mpe belvi ye bazwa mwindo ya belvi bapesa bijou oza kitoko te balongola balongoli bazoka pembe na balongoli ye bazwi pembe na batie belvi bazwi mwindo ya belvi batie bijou la reine bijou la reine ya kitoko te tozwa bijou la reine ya kala ya mwindo choko wana tie ya komela wana tosala basamba te tosala baironi te ozo kofinga moto na ye nyonso na nga tuna yo Léa Ndaya mokona yo bijou Léa aza mokolo na yo oba pe ya na nga Léa Ndaya aza mokolo makasi Léa Ndaya bijou aza mwa moke aza mokolo te tozo ba série bijou bana teta alaka na ageni lelo 2025 baza na ageni otiko okata ba ageni ne kateli eza malamu te oyo bapena Léa Ndaya yo mokolo boye makambo bijou Léa Ndaya sumba yo
Moi ça soni. Au courant que supporter nzalanga papier rikité. Ozo kata balle tala okitaka. Le sang essaie yo e bomaka. Tokoloba te, tokofula kaka. René lo kwaye. Mobala bijou. Mobala bijou la reine. Nan. René lo. Likamakasi boye bianca na yeba te. Mobala bijou la reine. Comment ça soni oyo? Akena koluba kinoni business. O comme ça kinoni business makambo. Oh, wana po ba pese ndako fele. Ndako fele. Bona nani nota soni ba benga na ba résine ndako wana. Si bijou. Oui. Ah, likamakasi boye. Bijou sila mana loba na moi ça soni oza la valeur à belle vite. Oza zozo ka ndongo lobi ke ngana zwaka te na muta pasi uyo zwaka te muta pasi yo keto mutesela no longa pemela belle vie yo comme ça belle okufeli lundi okufela mardi okufela mercredi chaque semaine déjà okufela kaka lobi ya zwaka $100 lobi ya $100 soko lundi alobaka ba $100 wane baneko ya nango pamba ya bijou la kana kabia mutata 1000 francs. Ah, na yokate to fanda to lia to mela lo banga na jema ibe to bimisa mbongo po ya lia lo be na jema ibe po mingi kuto na jema ibe leki nanga mali ana nzala okota na restaurant Belvite bijou na kabate akabaka non lia tama ya 500 sombelo te akabaka te mutu yo bengisi bato na anniversaire bato baye anniversaire bo ozo nyongela bango to yaka na liza pe ka liza moko ozo mona tozaka ndeba bana basi tozaka ndeba 6 so ba 7 boy mabongo bien te anyongela Nicole Bakata po mzaela bango Nicole Bakata anyongela na Yves po Yves ndabenga ba camera sina ba cameraman nsu ba pa migramo ba telebe ba yakana yazaka ne loko ye bijou la reine ngamba tomsone ya mwana na mesure na bianca zanga ozoka mota mabete sila mwana komba belle vie bijou mais bianca zanga ba comportement mususu ba artiste na biso ba komi nango eza vraiment malamu te kotala mama icône lokola ya Gabi kaka na makambo ye pazaki na fête na yoki ndenge ndenge video ebuti koyebisa biso awa donc na kotala boye lokwa bazaki esika moko na maloba na yo lobi ke ya Gabi pazalaki wana donc ye pa participaki ye mutatini bijou ya kana le kaliboso ya ba mama le na belle vie mais na kotala na émission na ye asali ke yango mwa mopanzi alobi ye azalaki te abengi madame Belvi Kandi alobi ki aza grande dame te grande dame eza nde mutu na bango balobelaka kuna donc aza grande dame te eza comportement ya ba grande dame ta kozala agité na fête kotala comportement ya bandeko na biso baartiste comédien agitation aussi lazala nango yango Belvi azala nango Belvi azala na agitation te Belle dans l'agitation. Pour vraie agitation, il n'y a pas belle. Il n'y a pas chila. Aux hommes, belle dans l'agitation. Nous sommes ici à belle bina. Ils ont rare et loin la fête. Par hasard, ma père. Et c'est passé. Pelle-moi, ni si moi nous toi. Aux hommes, agitation, bah Gabriel, bah Thérèse, bah Zara, on belle va Zara, bah c'est sans charisme. Aux hommes, moi, ce sont pas dans les quoi turbo. Bon âge bon tia belle va ça moi ça kuiti lokola bino Gabriel ozolenga mozo kota midi na matanga ozo kota ba eneke na matanga ba belve nde bazo clôturer tina eneke azolenga na miso zo beta kanga chaka miso asko alwas na sa ma sekite ngai miso zo beta jemta moni ibu Gabriel, you are cherry, you are cherry, you are muto, pardon moi, respect ça, tu moi, tant moi n'étant pas zoya, tant maman n'a zoya, moi n'a zo mon été, tant maman n'a zoya, moi n'a zo mon été, si moi n'a mon maman n'a été, à reprocher maman n'a ni, à reprocher maman n'a été, belle va potata, belle va ça moi n'a eu le beleta.
Et en ngai ne m'envoie na kit pour défendre belle vie. Ya gabi ta uya ko finga belle vie ton po ka midi. Belle vie ta tinde gabi ba simse tono. Belle vie ta tinde gabi apanza libala bat na Luanda. Belle vie ta tinde ya gabi asa ki nduba sana ngola. Belle vie ta tinde gabi la zoata za zozo. Gabriel Bellevue mutatinda Gabriel za maladi wale le komo mino ila komo loka mutu oza kutambula to oza kudenda oza kutambula to oza kudenda Bellevue mutatinda ye Bellevue mutakomise na maladi wale vimbise makoluana Bellevue ta ye gabi sinama bien pas moi ma bé asinama Thérèse ozuite yango lelo komi ko benga dina na mutabakisi mutabakisi te asali parcours à vie auti matadi ne bofi ake mbokati o aye Kinshasa a posé vie a suivi qu'on est quand Thérèse yom tolobo obotama masasa wale loko to zozo échec mukala sile mama mukolo kwa Thérèse yo bofi na Bellevue na bino niyo so to sangani wana bozo kamba sonto obi ti bosa la challenge asila sila bisa pas bisa mote c'est papa challenge wana soki papa na sila zaki na bomoi na mukola lelo papa bisala ngako tuna mwana wana basobwake pa madilu na ndenge ni po ngana koma mukolo papa na kufa na koma na matanga natala photo papa na non papa responsable aza papa bavantir te na oloba na yo osomona azanga tuna ye relation ni bozaki na po mutu wana kuwaka na bongo voilà ozomona papa na matanga avandi mayemo boso soki na bomo ya vandi papa bisalo nde malilo abwaki ye papa na komona papa na photo anga tu na sila quelle relation vous êtes avec toi et le papa Madilu oui si le papa Madilu ça prend toi à quel âge voilà c'est intéressant tout ça semblant voilà toi conseil on va challenge te ozomona oyo mama bia po soki totali nani ya la biso nani wana ya kokeni mwana Madilu liboso ya mobali na sila ba génération ta ata Laetitia mwana Madilu ya mwasi ya Laetitia ba génération ta ozomona baza mikolo basila siko sila Madilu ya bana ozoye na age nini si vrai si c'est vrai plutôt Madilu ya bana ozoye sila na age nini je ne crois pas que sila zaki n'a pas 18 ans je ne pense même pas à l'époque papa biso Madilu tant maman na biso olive lemba azalaki na pouvoir papa na biso Madilu soki azalaki na l'époque papa na biso Mobutu Madilu asala président loka papa na biso evoloko ozomona soki tobeti bino bato boyo osala yango bakalikile boza tobeta kalikile Madilu akufi soki lelo papa na biso Madilu azalaki na bomoyo lelo aza na ba 80 ou ba 80 na ndambo osila yo lolo oza na 48 ans Madilu abanoni ya sila na age osala semblant te babata soni kala sila obebisi réputation nango yo ati mabia ndenge aza bongo nde boolobaka nini Madilu esoma abia eswa bia te eswa bia te ozomona aza grande dame atikali grande dame yo sila oza lipapa mobali na bimi na ye ata bagi ya pamba oyo otikala na souvenir nango te otikala na souvenir nango te bia azomérite poto bane baa na poto aza lupango na bandani aza na lupango na limwala bongo sila moto Madilu abimi na 15 atikela o nini sila o Madilu abimi na 15 ans like pardon bo commenter sila Madilu atikelo nika libanga oyo sila bisanu pesa papa bisanu mbote après on va kopasolo kosiliso agréonter yo
asisi makanoso tu ameme na suka na mo pazi nini alobi ngape na kenanga azuna yo na nzoto na santé na yo yo akelo masama bele kota tata ko lo silo tikali ozomona ngo geza lokumu nga baboka nga pa madilo sela mo chérie ya soni yo kana na ima mwasi na ye biyananga motema nani makite shongo boyanga nzoto ekoma distance na banga mbanda teo soki lisuma nini eza koyelanga ayima mwasi na ye biyananga sila yo abika sila bisalu pesa papa bisalu mbote me koto yo biyananga ya motema mama bia za icône valeur sila ni papa manila bimana na 15 pesa nini ata biscuit papa batikela te mama dilu bon batikela nini manila pesa nini kalibanga non babisu pe bawe baboka bisoti na pe libanga musuni bawe so libanga na leki na nga tika bo libanga musuni za bawe raso génération na nga ozomona libanga ma ya génération na nga ya fin de détresse pas miel de son en tout cas ozomona siko yo babwaki yo ozaki na âge nini voilà comme ça biso sila no le bisa visite poani sila no le bisa fote na ngai te fote ya visa basana visa clip sila aya matanga visa te poani osolata mobali ya bato otie kibombanda bino bano bozaka bwana okola mabe ya basila bino bino sokebi te na bapapa bato ya bakartier bamama bato ya sila batombola poto deja mona sobanga te lelo ozokoconfirme bombanda na mama bie mabie mama koya te mama nga momwana nazaleki no alingola na za mobanga te ezuzunga mona za nazoyebiso aleka bayaya na benge mama po aza âge mona grande sœur biso liboso na beso soki ya biso akamata grande sœur na soki ya biso ya mwasi ya kiboso ya nasi akamaka dit ndeko na mwasi ya Joniko mami Chantal mope motema ne pe na kimia mama diama bona okofia bokana ole diama bona atanga koma bana nyezo so bosu na so makalo yanga na mwa dingola tonga na bota mina dingola yalo motolu na nga bakunda ngo na makamuto dingola na yebi bi ya mwana dingola kabamba na buta para bango para hospital uyo sile batikela nini bi ezo mete mapangu bi ya meliti ba poto na bana ye sile batikela onika liba inzambe na libanga ibange sila kati ya espiraka bokyo lukango bon omoni ya delphine belvier omaba bandeko balobi nga na tumbolaka te dendendende eyano na ngai ezokisaka pota esuwaka makasi sila sila zambe epeli motema sila bamida bakoti zamba na Belleville mida ye alobi te lokola sila asime madame Belleville pe asime na yebi wasime o ezake père de famille parce que des faits Madilou aza père de famille azaki père de famille atiki mwasi marié confirmé atiki pe famille o bazo sala je ne sais pas est-ce que eza ko salir personnalité ya mutu to eza ko salir personnalité ya mowei to eza ko soki ezalaki kosali pardon question ekimanga chacha na comme la place ozali pardon osongela question si réellement ezalaki kosali réputation ya Madilu enge basala bachallenge te voilà tellement eza bango bamoni ke bavalorize bamoni ke batomboli papa na biso Madilu oya nango mwana mokie lokola sila ata ya bienveni akondima nani eza bienveni ko ata ya nani kombo ya lona tanga kombo na ye kombo nezokima ba bienveni pe kaka Blaise ozomona nani ata ya Blaise asa génération mona sila te azoka nanga ba soni kotala ke papa na biso kitia mwana na mukika leso mais sila sikoyo ozomona ngo loka ba pete on dit ba grade
yango moni mama konga ekotuna moninga na ye ekumani ambiyo po le kanzele ekumani bosaba bana mikime papa mikolo bakitya bino bakupe na bakaji mama kongo susu mataleka nde ya magali magali o mama magali nabisa bino na kasongisongi bien certifié mwana mokie mwana bana mikie lokola bino bapapa mikolo bakitya bino obanga ta mbinga mama amazon te boza ndenge nini bino boza ndenge nini tokoma kuna ndenge nini kasi baza les oiseaux, les images. Ah, c'est pour cela qu'ils se marchent même routes. Ok. Même routes. Ok. Ce sont les amis de même génération. Les yaya et les petits. On couche avec les papas d'autres. Faites attention avec votre papa, ceci la monnaie aux oreilles. Chance baba bino babika papa biso oh papa biso casino bakena bango soki papa biso casino azalaki tellement azalaki pembe kitoko wana tobeta gida isalanga un campagne Afrika na kei mobembo simanga na banzanga kokanisa te sheri na kozongela wa madilu MCC la kokanisa te silanga na kozongela yo na sina ona la kina mpusa na zu maman international pe kuna aeka na ebité est-ce que ezali sumu na kati ya fête otuna wana nzembu ya nani parce que tout à l'heure avant émission na biso bana na mona ki ozaki na TikTok ngope na tuna kioti wana nzembu nani pour répondre ki nga je ne sais pas ce que ezali sumu donc ba maman international ba ye na yoka nzembo mungu ya kalazela nzembo nini zela nzembo ya kala nzembo nini susu bande kubalanzi una oboteli mwana mwasi ye mwana tozalaki koluka tobota yeida sikuna tuninga bin nani ayemba nzembo na ayembango babinanga te mutu ayembango nani papa na biso lasa babi mutu ayembango no Carlito ibonga te lasa Carlito lasa ndayembango ibongaki yo tunanga mulu ata nako na tuni babinanga ngabina nde manani ya papa na biso Franco to ya papa na biso Lutumba babite eza ya Franco. Ok. Zomona. Si vous souhaitez que nous allons dire bon, les hommes à tout monde. En tout cas. Pas Nico Luca. Yo choisi si la bongo. Bon, yo choisi de qui la bongo quoi ni. Est-ce bien profit. Yo choisi de la bongo. Bon, yo choisi. Biaka. Ozo maman. Maman aussi. Maman ça est baza na kamna bango ne yoshua ne bongo na bango akimi na bongo esibie kufa kesala les abako bongo ezonga siko boko sa na analyse ya yoshua te obini omoni osala analyse ya makasi ko muta tuni onze wanani ya madilu c'est problème te et subino pona nini nalobaki natumbolaka te o anunangezokisaka pota o esuaka makasi ngoya saka na Belleville sila zambe peli moto sila banyama bamide bakoti zamba bosoka ata so ntima international oza lokwa ibo aotala bakani ibo koya mpaka bavoisin aotala kabo Nichoma. Ozo la mabe to se profil na be. Parce kwa ibu. Bakangi otala. Bakangi so pa voisin. Mamoza mabe mo. Mamu. Omoni yo net na makama ofina abatu mamu yo mafobi maka. Yaya. Babe ngamoni. Adultère. Nona ko libala. Moi ça libala libala bimise de bela mbongo osomona libala bimise de bela mbongo mobala pesio a honorer yo
Yo côté si mon mobile a quel besoin de servir sur mobile nous côté na ndako. Ya sala makama bongo. Côté la chaîne à maman internationale. Zonga na ba vidéo ne ya ba 2000 ba 2000 combien? Ba 2000 si je me trompe pas ba 2010 ba 2011. Kalako on a bota zaki nango. Mana zaki fade numéro 1. Maman balai kotanga kombo na ngane mission. So ko ça les a présenté mission. Zaki soka bande mission na période na course la passer à Moïse Mbié na oluba na yo. Pembe lilala. Tala lelo. Comment fana. Okomo ndie muta niata maladi. Obeli, pour ne quoi qui ndumba elonge changer na forme. Pour quoi di gorodo. Ozo quoi général ma gorodo ba la ma. Croix papa chanter pour ta kitoko. Et papa va chanter wa nini ya film. Oh Shrek. Shrek. Merci. D'accord ma gorodo. Merci. Bon pena. Bien pour ça ma belle. On n'a jamais vu. Yo finir en bateau. Mida. Ezaka mwasa soni. Quand on dit matado e mayandi mi yoyo. Bakangondo kina mbinza mido bosani. Bakamakasi bobiaka. Apesa mwana batu lipa. Apesa mwana na butozo la mido ya senga lipa na. Okima mbinza po animida. Ndoki munene. Yango moni Christian Sugar. En tout cas, il faut que vous ayez ça sugar. Moi, sinon, na poto. Ce qui moi, si mon ya mouyi, moi, ça finit à bateau, comme mida, a commis poto tout la mousse. Ah, bon, mais nous avons pas la cristal sugar ya poto. Atinda petite mabe. Atinda ngola mabe. Akene Dubai mabe. Akene Congo Brazza mabe. Cristal yi mo pas tie ki li souci mama kasi. Akangi simbongo. Makamakasi. À côté poto na ndela Turquie. On a soko côté na ndela Turquie. Soko za muta sima. Ba testa ba pareza. Soki ba tester yo. Ba moni ko za muta sima ba leo na sima te. Zo di sa. So ba tali. Continue. So ba tali yo. Ba moni ke vraiment mutu na biso. Ba mo ya. Une mélange a été détectée. Une mélange. Non, Zoido, Bamon, le roi Mamou. Moussu, c'est pas où tu vois qu'il y a pas héritier. Jesus, une mélange. Yéne Mazabongo, Macabo de la Leke, tu Mubali Nanga, Akanga passeport. Yokuzama Yele, pour péder ma colenzange azalate. Bakolo X makasi bongo. Wala ke tu sais ba toi ta coach gauche droite gauche. Ça va non bien, X na mai. Gauche. Eli ba toi ta ke tu la gauche droite zo yeba na te. Ozomona. Yesu ko faut azama ipo mobile wana bengse yeba mda bengse de kechu. Yeba kanga de kechu ni kanga mo le kechu ma ke poto. Exact. Parce qu'on a mobile ande ayibisa ki héritier. Tellement ayaki na nzela Turquie. Nzela Turquie to batale pena na nyazo mbalo wana mndele. Kala ta fonga boy ngenza. Jamais na pose mobile la boy. Simba te. Na refoulé ya kozonga. Ce que mobile ngo abisabité tellement na goûter dans les ketchup mingi. Comme la pose avec la goûter moura. Azongo ati héritier. Pesi héritier mais melanga moura lokola ngulu. Ya mimi aza lokola ngulu héritier ya ke poto bongo. Na ke kotika la sko mut na zo regretter lokola les ketchup. Donc le mawa. Nzambo sunga kaka. Merci pour le gars la pas au mima OK déjà atie mbongo na atie nzoto na nje atie pena mbongo na makamasi boye atie mbongo na nje atie nzoto na nje. OK
Poso azokende Belgique, aokende ndeni. Lelo otomoni ya Joujou en tout cas. Mobala Doudou Soupo, mwasa Doudou Soupo. Sambe. Soit ayo lobani. Ye pa yepe kaka. Madame Belva za kombati Ye déjà na lobaki ya moni aye. Lobaki ya moni. C'est ça qui avertissement. Ayo pour répondre. Parce que walesa bata mimi ngambo parce que rabato asabela kanzambe ndenga solo. Vraiment. Tala Joujou. Alobi no nini? Avec Belva za hypocrite. Bon phrase wana ka. Ce que tout Belva za hypocrite na zuna Belva na hypocrisie. Kena fana na sila wazo ya koposate biso Michou, voici mon chéri. Na moto saka promotion film, le chemin du Kaonde. Ozomona, Joujou na koka soni. Mobali mukolo tata mukolo mona sa koli mozo ya ko réclamer mobali no Doudou Soupo. Minu baba to mobo ata ba Joujou na fo sila makadi no. Makasi. Mobali mukolo lokola yo, oza pena mwana pa vandi. Bazo banitabo ta papa bino deux fois. Yo ka soni makasi. Ngaye bien ka zanga boni le chemin du chaos. No film ça va. Le chemin du chaos to zale Joujou signé. Ba vine nini? Joujou signé. Papa Serge nini? Joujou signé. Bianca. En tout cas, Néné joué la papa Serge. Mon nom est na kata film. Yo fina belle vie. Na héros. Et na héros. Na film mon toko. Na chemin du chaos. Yo. Que no fina sila makolo soso ntakoma te ekira ba deux fois belle va dans la Zomona beaucoup fait les papa bukula pour faire que ça pour ça matanga bokata sila povo. Madame Belleville. Madame Belleville, qui êtes-vous? Poutine. Actualité, maman et matanga. Et Koufi. La maman n'a tout mal à gâter. Et bien, quand maman aussi dit ça, mais voilà, c'est manan. Il m'a dit loup. Merci beaucoup, c'est ici qu'on va prendre fin de notre course aujourd'hui. En tout cas, les lots au Kani Penana Awa. Voilà, c'est manan. Yamadilu. Yamadilu? Yamadilu. Yakazanga. Yamadilu. Yamadishu. Yamadishu. Yamadishu? Émission la Cécile. Ah, bien, quand on est pas retenu Kansila. Atika nelo te bia lunga mkongo balaka mkongo balbia. Oh bia. Zambe kangi moto. Oh bia. Basila batika nelo te. Sila. Nous on a âgé 15 ans. Ou tu as la bague, la bague, pas la bague, oh, elle m'a dit, na ba chaîne, la jeep emmené na balota bango ya vert. Tikabou. Une na yebieti. Alors, avec na ba, on me ba jeepo, ba bengo ba ni ba orange. Ni ba amer. Ba amer te. Ba et moi Marcel Zabaja le cas va Marcel voilà voilà uzakata à l'époque moyibi na yebi ba l'entraiser il est camarade yango wana biso pe vert biso to rana ngo pembe oui que ngala yebi na couleur pas mal du vert couleur préférée alaka muzaka couleur vert na mabaga na lota misapi na chérie za mnene kingo sikosi da yo ata chérie za pa mo mienta kape biso baboka biso pa mielichi oyo nasoni pa boka biso lelo libango esalani libanga moko na lukongo mpona oyokisa bato nakuna kambo esila bisalu nde baluki wana nde baluki sila bisalu pesa papa mbote eloko ya assurance bino bomonike madilo atikela sila yango wana ma ya paso atobola sila akende na sila soki mpe angunzamisaka ye atiaka ye likolo akomisaka ye witi akangaka ye katie aswaka ye minwe meloko bino bomonika nécessaire yango wana biyananga motema nandimaki te songo
Voilà. Ça, quand on m'a dit, ouais. Bambo, t'es bien comme ça. Il y a Bambo, tu as la famille, m'a dit, mobile. Ma maman dit, et puis la Blaise Diallo, le titre c'est Diallo, Bambo, tu as la bino. Famille m'a dit, en tout cas, vraiment, famille, Oyo, famille la bino, famille, il y a maman, la biso, bi, il y a mon Bambo, tu as bino, moi, Bambo, va se mériter. Parce que, maman, il y a sa valeur, il y a sa icône. Parce que souvent, j'entends là-bas, moi, Miki, Boy, moi, je suis fatigué, je suis bonheur, je suis le quoi, maman, la biso, nani, maman, la biso, nani, maman, la biso, Amazon. Amazon, en tout cas, en tout cas, vous avez la colonne. Émission non ici, on a fait un beau tété. En tout cas, on a fait un beau tété dans maman Amazon. Maman. Merci beaucoup à tout le monde et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Bien car, est-ce qu'on comprend que nous avons désannoncé déjà? L'émission est ici. Ici déjà. L'émission est ici. Nous avons désannoncé déjà. Nous avons les camerounais au soir. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis de début jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. C'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Et merci beaucoup à notre manager de Ligue, c'est Papa Tigran depuis Texas, et pourquoi pas à notre coordonnatrice, voilà, Darling CPI de la presse qui était venue ceci. Merci beaucoup à Exode Mikebi et merci beaucoup à toi aussi bien Kazana pour la disponibilité. Et merci beaucoup na Bafan nyasa obolinganga, en tout cas on a pu l'alingara bio tellement makasi. Yope okoya kofinga biso en tout cas merci beaucoup parce que okotaki otalaki nde émission na biso o ezala qui présenté par ngai o yabino chanceuse moi na suka basoni songi autrement dit IGF de tous et invité na ngai lelo na zaki bongo na bien kazanga bona suka ya famille Bota en tout cas tout ça qui analyse en tout cas tout baki émission na biso vraiment et qui est kitoko. Merci beaucoup na base nyonso ya Londres, ya États-Unis, ya Ukraine, ya Brazzaville surtout. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours branchés, serrés, cimentés. On laisse coacher sur notre chaîne Hot Bastille. Quant à nous, on dit au revoir. Au revoir.